Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité Magiese, yene stress. Yaka na ndeko na biso oyo atika biso apôtre Lutumba. Église na babenga Kongo bon Deus. Nzambe malamu. Nzambe wa mbote. Ok. Memba comment réveiller? Malgré ba comment réveiller, c'est le première église de réveil na biso ba tungo na Kongo sasa nzambe malamu. Amen. Amen. Merci. Ngana kiti na ngai devant nzambe malamu. Merci. Ngana kiti na ngai devant apôtre Lutumba. Merci. Pour la koutaye, aza déjà réveillé. Malgré ba comment réveiller te, misala na bango za réveil. Et oui ko batiki soko église wana bakomi le mot réveillé que ils ont réveillé. Non. Je parle au nom de Jésus. Baptiste, ils ont église de réveil. Oui. Moutaouti païen abongoli mutema. Nazo ngaza Pentecôte. Je ne peux pas saboter l'église évangélique baptiste en Angola. Ils ont église évangélique. Nzambe mutapisi bango mission wana awa na Angola ba évangéliser. Bango ba baptiste, bazo ko évangéliser. Bakomi na ba temple minene. Aucune église na bango le kuta full na kati na église na bango. Eloko moko ya mawa. Na biso batuta na Congo à l'époque Zaïre, Kinshasa. Eloko moko mawa to sosola ka eloko babengi réveillité. Ah, mutu peso kwa lali na tongwa réveiller kati. Ah oui, oui. Oui. Mutu peso kwa lali na tongwa réveiller kati. Ala mukakati. OK. Réveil ko la mukati. OK. Mutu moko azanga ki eloko sikasika wa. Eloko anga sosoli yango ala mutu. C'est ça qu'on appelle le réveil. Ok, merci beaucoup nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Nous sommes aux Olanda Bisso. Je suis dans ma caméra, dans mon interview, dans Bisso Tozana volume de pour le roi Tozu, papa le loto profiter, papa Abimisanyo sort. Histoire au batate c'est un cabanon de babeta. Bon, génération ezoyaka. Et bien il histoire té. Ayaka en Angola monika que na moni terrain na bandi église. Mais ça na batata au bayaka avant. Ba préparer terrain ba nyata nzube ba glissa ba zoa ba problème même na gouvernement na mboka o ba kota ba boloko. De bango de ba payer après. Mais ba o tozoyaka na facilité au bâtir. Il faut yebara. Bah, histoire, oh, vraiment, est très important. Merci beaucoup, papa. Voilà, tu as na caméra na biso. Papa, le dit que l'église, bando bandi na baba, tongi, partout, na ba casier, nzambasali, partout, na ba province, sur des cabines d'akunene, déjà, botelemisa, église nankolo. Si que papa na ane, oh, yoye, na katamboko yangola. On a vu déjà pour na papa Simon Lutumba. À l'époque, on coûtera déjà des églises nini où ils ont œuvré na kata mabilangola. Ngana kuta na biso bata mangala ou bien? Na biso bata mangala, ba Congo. Ngana kuta apôtre Lutumba, azaka déjà béton. Na palanga. Non ngana kuta nazo ko honorer malgré sa kufa. Ah oui. Nazo ko honorer bikama moninga tatu là. Oui. Nazo ko bana biso nyoto uta na Kinshasa comme ba serviteur de Dieu. Autre le bakalingala, mais tout ça bangolais. Première église de réveil, et ça bon Deus. Bon Deus. Après papa oye. Ngana ye, na sali na assemblée de Dieu, na longa na assemblée de Dieu, na ko ça là, c'est à départ. Oh, ils allaient en vigueur aujourd'hui. Merci beaucoup papa. C'est qu'on a dit non, papa on peut savoir cette différence et loko et ça va na confusion mingi. Tout le église de réveil, église de réveil. Pourtant tout l'église de réveil, c'est te reconnaîtra papa Lutumba té. C'est que te reconnaîtra payote outi na Korimba. Église de réveil et la kisinini. Réveil et ça ka place shinda balabala yango ndezo signifier réveil to eza ba kombo ndenge to komaka na ba mirke église de réveil en Angola. To papa Lutumba pe tozo mona ndengo lobika yaka liboso. Réveil déjà pour azoter ya batu bazo bongwana bazo batisa bazo lia elambo. So eloko ni bizo la gisa réveil pour botaka lokola bango à côté. Eloko moko ya mawa. Na biso batuta na Congo à l'époque Zaïre, Kinshasa. Eloko moko mawa to sosola ka eloko babengi réveillité. Réveil ba komi yango réveil.
Ah, mutu pe soko alali na tongo réveil akati. Ah oui, oui. Oui. Mutu pe soko alali na tongo réveil akati. Ala mukakati. OK. Réveil ko la mukate. Mutu moko azanga ki eloko sikasika wa. Eloko anga sosoli yango ala mutu. C'est ça qu'on appelle le réveil. C'est ça. Mutu moko ayiba ki eloko wana te balimbuli yango mutu yango ala mutu. C'est ça qu'on appelle le réveil. OK. Et lui qu'on bâtit que ce que l'église wana bakomi le mot réveil était que ils a réveillé. Non. Je parle au nom de Jésus. Baptiste, ils a l'église de réveil. Oui. Moutaouti païen abongoli mutema. Nazo ngaza Pentecôte. Je ne peux pas saboter l'église évangélique baptiste en Angola. Ils a l'église évangélique. Nzambe mutapisi bango mission wana awa na Angola ba évangéliser. Bango ba baptiste. Bazo ko évangéliser. Bakomi na ba temple minene. Okina l'église na bango no kuta full na kati na l'église na bango. Mais bakoma réveil était. Yaka na ndiko na biso oya tika biso apôtre Lutumba. Église na ba benga Kongo bon Deus. Nzambe malam. Nzambe wambote. OK. Mais bakoma réveil était. Malgré bakoma réveil était, c'est la première église de réveil na biso batunga nango na Kongo sasa Nzambe malam. Amen. Amen. Merci. Ngana kiti na ngai devant Nzambe malam. Merci. Ngana kiti na ngai devant apôtre Lutumba. Merci. On a koutaye, aza déjà réveillé. Malgré bakoma réveil était, misala na bango eza réveil. C'est ça. Yes. Misala ya Lutumba malgré akufa eza réveil. Akufa mais réveil continue. Mais bah comment réveil Zamalamu réveil était. OK. Merci beaucoup papa. Vraiment au limbo libiso malamu. Papa Lutumba, papa Zayadiako oye. Nasima siku ya papa Zayadiako. Banani o bayaka o pe bayaka na vision ya ko bâtir ya ko mima sango malamu na kati mboko. Baza ebele mais na koloba kombo te pour epesa polémique te hein. Oui. Pour il faut na mi bati la ngaka papa. Patriarche Solani pe fait à son âme mon papa, il est payaka de la période wana. Pour dire la vérité na kuta Solani hein. Ah oui. Si. Solani na kota na Luanda avant moi. Tala alikama moninga kobomba mate. Tatula alikama kitoko ya moninga. Solani, il n'était pas mon collègue. Oh. Pour ngai impate. Mais na kuta yi déjà na Luanda azali. Oui. Musala na ye na mona yango. Akufi pe atiki musala. Ba oyo news bazoko benga makre ba grâce de réveil. Bakuta Solani. Bakuta Paulo. OK, papa Paolo, mon papa. Oui, na koboma matin na zo banane ba. Oui. Bakuta Paulo. Mère. Ezala déjà na ba o bazoko ya lelo. Mère. Ngana ibi mère ndenge banda. Ngana ibi Paulo ndenge banda. Na ko kulimbula yili kamuka Paulo me na koloba ngo awa te na koloba yango soko oui, oui. OK. Siya nani mtu aloba likambo siya nani mtu abongusa siya na koloba na ya après. OK, merci beaucoup papa. Siko lelo basali na Nzambe to boza na Angola ebele. Lelo soki balobi ke ba honorer mutu moko lokola père la nation, père, la église de réveil en Angola, lelo na Kinshasa, avec beaucoup de respect, mon papa, le patriarche, Ijibayama Pia, Yaza papa, zo gouverner, da salle nanza peu d'église, corps de Christ Seigneur, so, na Congo RDC. Si vous voulez l'Angola, so, balobi ke, donc ça, la choix, ya moko comme étant père, la église de réveil en Angola, papa, on a beaucoup ça, nan. Na bango te c'est kopesa polémique. Te polémique te papa eza na yebi bagafi salami bagafi so continue ko salama na ba jeune pasteur ba ye ko kuta biso na Luanda. Parce que ba jeune ngo fa ba ye ba vraie histoire na koloba te kombo kingandi po akolinga te na loba kombo na ye akozala na ba argument na ye akomona ngai ennemi. Kokoza papa ngina mau na kuna naza kuna te limbisa ngai naza kuna te pole tinga wewe za papa kule so na yebi kuna te kuna na ko loba te na ko loba te fona mibatela siko papa na ndenge beti lisolo pena ndenge makambo banda lelo papa Simon Lutumba za te na moni feza la yo na ngape na lobite ke ngai papa tiko sanga we papa na lobite ngai mais na ko répéter
na biso batuta na Kinshasa. J'ai dit ce qui est la vérité. Ba pasteur rebelle, mais j'ai dit ba leader. Tozaki mi balenga na Lutumba. Lutumba kufa. Sika mutatika linani. Point d'interrogation. Merci beaucoup nos téléspectateurs. Si vous comprendre, et non nous vivons. Nazali kuna puna kuluka cause la président ya ba groupe de réveil était, mais je le suis devant Dieu. Merci beaucoup. Nous avons lancé un message nanga et pas papa nangai. Message nanga est comme la apôtre Koule Lukeba, et comme la papa Archin Tingi Patricio, et comme la prophète Miezi Antonio, et comme la papa Paolo, et comme la papa Nginama on a Shekina Sinalobi, et comme la papa Nginama on a Shekina, et comme la tous les pères, ma papa Nyoso, et comme la paix papa Théo Zeka, et comme la papa Nyoso, papa Eriangoyo. Honoré, bon honoré, ma père, oh ma père a pris na mboka oyo. Bon qui peut organiser le comment ya munene, bon peut ça honneur. Na batata oyo ba banda musala na kati ya mboka oyo. Bon peut ça honneur papa tola ni tolo bela azate. Azate mais papa sali musala mingi na kati ya mboka oyo Angola. Bon honoré bango tango baza vivant. Na sima na bango pe bino moko boye bo succéder. Bon ba honneur wone ça ta Congo Kinshasa. Mabe zanga te sika libota nyonso ezali ko soigner ezalaka ko potana ezalaka be compréhension ezalaka mais na Congo tozomona ezalaki koto bapesi koto ete pa koto lelo bo eza na maboko ya papa Ijiba ya Mampia yango wana famille bozo sala bozo former ka corps moko corps du Christ. Merci beaucoup papa nga na zongeli okoto papa relation ni o papa Zayadia ko ozanango na basali na Nzambe awa na kati Angola. Relation na yo za. Je dis la vérité pour nga Zayadia ko naza na relation kitoko na mutu nyonso ate ya kasamba malamu ya Yesu. Amen. Amen. Elwa kitoko Nzamba sala kati na ngai mama na ngai vérité makieso. Na bakisa l'orgueil na ngai ne kulusu na Yesu. Amen. Orgueil. Amen. Arrogance. Amen. Comme va vidika. Oui. Na linga kangote. Et naza na bon témoignage na mboka oyo. OK. Balobla kaza ya dia ko bisika za dia kwa zalité na sens ya mabete mais na sens ya kitoko. Oui. Na yebi yango. OK. Na relation na batu nyonso bazali côté ya sango malamu ya ba différentes communautés. Oui. Na lobi tiki baluka ngai. Mais ba Congo baloba ke embuta muntu na kanda ka kondako. Wana la bisi. Azoko. Mukolo na mboka zanga ate. Okay. Oui. Embuta muntu na kanda ka kondako. Famille oui. Mokolo kati na famille azanga ka te. Oui. Bobiso na famille na Yesu. Nani mukolo? Tozotia sango malamu. Oui. Nani mukolo? Siko papa esa la kondeni tango yokaka baleki na bino bana na bino bazo la pouvoir pour les loto lo bango vérité basali na Nzambe corps du Christ na kati Angola bomoko ezate bolingo ezate wana ba okolo basoba yoba bina assembla ba guerre eza makasi ko potana eza makasi oyo azowelela ki bokonzi o ngape mukonzi respect entre bango na bango batata ezate siko isala ko ndenge nini tango zoka biloko wana nyonso kengaka na za père koto pengaka na père koto penga na père do tatanga na yebi azalaka moko me batata na Angola baza tellement ebele esala ko ndenge tant que soba na makambo Nzambe na mboko. Omoni kambo loba tant que soba. Oui. Mais bango baleki bazoko yeba soba te. Vraiment. Ngana lobi na Kikongo. Oui. Embuta muntu vanakanda ka kondako. OK. Embuta muntu. Oui. Vanakanda ka kondako. OK. Mokolo kati na famille azanga kate. Il faut famille bayiba ko wana za mokolo. Mais ki mokolo ya Zayadia ko na luki yango na batute mais Nzambe ayebi na biso batute na Angola na Congo pardon na Zaire. Nani mokolo tozaki libale. Muninga na ngai collègue na ngai azali sur la bonne apôtre Lutumba. Na lobi tiki ba pasteur to yakite mais je lobi ki parmi ba pasteur yaki ba leader. Oui. Je dis ba leader, ba tambushi. Ya ngomba localité mais na niveau national. Tozaki mibale.
Na sans foutu ba pasteur ya ba église locale te. Oui. Pas ba pasteur. Oui. Mais j'ai dit ba représentant honorifique devant le gouvernement de l'Angola. Tozaki mibale. Lutumba nzambala mpenga. Ba papa. Ba onu si baso kuya, baza basai na nzambe na kuiko seka bango te. Non. Nzamba benga kabiso mutu na tango na ye. Mais bino tango bozo kuya na tango bokuti ba papa, bokuti batuana. Bonore bango. OK. Bonore bango. Et loko zo kusala passe babiso ba tuta na Kinshasa. Maman. Orgueil. Pour ce pouvoir. Pour ce pouvoir, c'est ça. L'orgueil. Mutali ko se considérer que sika ya zali. Alinga kamati sika ya yete. Tango muninga za place wana ya so se pelate, ya linga ka zala wana. Ah, c'est faux. Toujours ba kombo na Bible te. Ba kombo ya appellation. Na Bible balobi na biso apôtre nazokoya. Na Bible balobi na biso Ephésiens chapitre 4 verset 11. Oui. Apesi oyo kuna na ba oyo kuna na ministère ya apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Si qu'est-ce que batu ba boyi ko baba benga bango ba pasteur. Bango ba moni lokola apôtre za na première ligne, bazo ko tika ki pasteur bazo ko kene apôtre. Humiliation. Ba moni ki pasteur za antina te. Il faut avoir apôtre. Or, la Bible déclare, il a donné les uns et les autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour l'édification du corps de Christ. Voilà. Nous connaissons donc apôtre, aliki pasteur, aliki prophète, aliki évangéliste, aliki docteur. Voilà. Et docteur, aliki pasteur, aliki évangéliste, aliki prophète, aliki apôtre. Et prophète, aliki docteur, aliki évangéliste, aliki pasteur, aliki apôtre. Ils sont là, les 4 des 5 ministères, pour l'édification du corps du Christ. Pour la kotonga kobatila, ko édifier. Lingomba nanga nani ya Yesu. Kuntu azalité, le premier azalité. Malgré l'apôtre aza premier, il n'est pas premier pour te ami mona lokola prophète aza nassé, évangéliste aza nassé, pasteur aza nassé, docteur aza nassé. Non. Le ministère de moko ezali kati wana te. Le ministère ya évêque, bispo. Et ça moko ya ministère parmi les 5 ministères ya Ephésiens 4 11. Bispo. Mais archibispo dans la Bible était. OK. Archevêque. Archevêque, c'est la Bible qui était. C'est le ministère inventé par les gens. OK. Dieu n'a pas donné ce nom. Batuazo ko yango pote mimoni lokola aleki évêque na makasi. Ya komi archevêque. Archevêque, archibispo. En anglais, archbishop. Mais appellation wana, nzamba pisi yango te na bi. Exact. Papa, on dit que Monsel Nzambe moko avec beaucoup de respect na lingami honoré ba papa na ngai. To souligne dernièrement na téléphone azaki na posta na rendre service na musala, a passé mission pe na sa la reportage na activité. Si ko tanga to souligne na Facebook, na pesi numéro na pesi landanga na WhatsApp. Na WhatsApp nga na komi na bina koma kombo nini? Abi comment souverain archibishop maréchal ba kombo pesi nga ta 5 landani. Ndamo ta na seki atuni nga mamo seki ni na bia eza ba kombo na nga esi comme sous ba benga nga maréchal esi comme sous ba benga souverain esi comme sous ba benga archipape si ko ndeti bi akeli felo maman vérité je te dis la vérité en vouloir trop gagner on perd tout nzamba pesi biso ko sala ba kombo wana te bakoma na Biblia te. Pourquoi on a la Bible? Je te parle aussi. Révérend la Bible. Et c'est parmi les 5 ministères dans Ephésiens chapitre 4, verset 5. Il n'y a pas le ministère de révérend. L'évangéliste Bazarassoute, l'évangéliste va prendre le rôle de garçon qui a gagné dame qui était un évangéliste. Nous avons un évangéliste, on est habillé à Banamiki. Nous avons fait un solo nangai révérend aucun
aucun serviteur de Dieu n'a condamné na kalao babengla ye révérend. Aucun serviteur de Dieu à partir de Jean-Baptiste ou à Bataïs. À partir de Yesu Yemoko, babenga ye révérente. Paul azaka révérente. Azalakate zate na Bible. Azalakate. Azalakate. Révérend Paul. Nazoko ya ezate na Biblia, ezate. Yesu pa benga ba yekoli na yete o ya pesa ministère liboso bengi bango ba yekoli. Ba yekoli ni ko ba disciple, étudiant, élève, mwana kalasi. O azoko yekola likambo ya yebite ayeba. C'est ça qu'on appelle disciple. Tant Yesu a monité ba yekoli na ye ba disciple na ye ba suite déjà la maturité après c'est bango ministère apôtre. Après c'est bango Yesu ministère apôtre. Et pas tindi bango qui est de partout dans le monde. Après c'est bango ministère apôtre. Qu'est-ce que signifie apôtre? La dictionnaire d'Arouche, il y a Kinshasa, en français. Apôtre. 12 apôtres de Jésus. Virgule. Congo, il y a na Congo. Bimsa ngaza pasteur Bouri kité. Moi, je fais la section commerciale au Congo. Ok. Ngaza Bouri kité, naza yumate, na kiribate, na soapate, na zondrote, na mbendre petit. Ok. Moi, je fais la section commerciale au Congo. Na yekola. Oui. Ngaza pasteur Bouri kité. Na yumate, na mbendre, na soapate, na ngotobo publicité, na kiriba pété, na zondrote. Naza pe bande ici, la dictionnaire dans la Russe, la Kinshasa. Apôtre signifie 12 apôtres de Jésus. Nous avons formé comme wana yemoko Yesu. La kundima na kala ezate. Yesu tanga moni ba 12 apôtres ba koli après c'est bango ministère d'apôtre. OK. Virgule. Prédicateur. Apôtre signifie ba motei. Mutei mupalisa sango malamu muyibisi bato Yesu botama wa kufa place quoi. C'est ça qu'on appelle l'apôtre. C'est ça bato bato comme on ngosoka comme apôtre ndike aliki pas est-ce que pasteur la terre à Yesu kufa c'est côté. Évangéliste nanu mutazo kene ko sola mpata zo yana ba. Évangéliste c'était un souffle. Tu que pasteur ça ko saboter évangéliste. Évangéliste neti moi et ça ministère. Je salue évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila, évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Azale évangéliste, banazati l'évangéliste. Au Bible des évangélistes qui n'a pas eu ça, nous monde. Billy Graham. Billy Graham est évangéliste. Oui. C'est le premier évangéliste où il nous a Sala. Il y a Tia, l'Internet, la satellite. Mais la première avait Dès Adam et Eva, nous avons na satellite na mukolombo konde ni totala ka coupe du monde. Ni totala ka coupe du monde dernier coupe wana. Monde mobimba to kotala ngo avec des heures différents. Billy Graham. Wow. Ateye na satellite avec des heures différents. Oh. Évangéliste. Deuxième était Mususu. Jimmy Swagart. Jimmy Swagart ayamanga na bureau na ye na igreja na ye. Na États-Unis d'Amérique, nga na solo na Jimmy Swagart, ngengi ngai na ye tozali. Nga na ba photo na Jimmy Swagart, ayamanga kitoko. L'Assemblée de Dieu, Jacob Bengela ye le baoba, ya biso l'Assemblée de Dieu. Évangéliste Jimmy Swagart. Ok, merci beaucoup. On est toujours vers la fin pour te chiter Makambwango. Nzamba Sunga, Ezo Pesé. Bible le binabiso, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Côté Moussous Tozomo Naka Nakatia Makomine Nzambe, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons la liberté de somi Nakatia vérité. Si vous avez le tata ou bampaka souka mboka, toujours le kabango pe milinga mbilinga kota trop Nakatia terrain. Ba clique comme ba clique, moko tozo le babo po. Maman vérité le baka, cette affaire nous concerne. Ma tante kota na kati ya makambo nzambe. Oyo wela mission. Oh Jésus-Christ a tité la kibiso. To koma kaka wela ba parti pris. To koma kaka mutu akomi ko se faire voir que ngande Yesu soka ye yango te ko rendre compte lobi que zala tu ngande akotuna yo. Osala tu nini na musala na pesa kiyo. Na mission na confia kiyo. Okundaki talent ya Jésus-Christ. Ozuki yende otomboli.
à bientôt Maranatha, Jésus revient. Quand bakoya, mutu nyonso ko se rendre compte. Pona basali na ye, alors que bozala juger double. Après tout na ye pour serviteur de Dieu au jouer des rôles. OK. On a la personnalité, on appelle un personnage. Personnalité na yo comme état humain. Personnage na yo na rôle on jouer na grâce, na mission. Oh Jésus-Christ a fait ça qui yo. Pour ça na ngoni. Peuple Nzambe, au lieu au sangisa libota Nzambe et prêcher bango la vérité. Pour enrichir le royaume de Dieu, pour appauvrir le royaume du diable. Bonjour, papa bata Nzambe ba comme dispersé. Papa Nzambe ba continue na kata confusion. Et comme il y a que azomona te, à comprendre te az. Nzamba songa biso. Merci beaucoup na apôtre Kule Lukeba. Ici kozali elongo na mama Mira, Nzambe ya lola amona bino lisusu. Papa, siko toujours que na suka poto chité. Ba conflit otolobeli pona lobaki on après na koti na 6e mususu. Papa lokola mokolo. Ba loki na yo, bana na yo ba otambola malamu te. Nga penza na memi message wana. Binyemi eza makasi na kati ya ba o ba benga batata na biso. Mususu ba jire ke ngati liwanga na etokoloba te. C'est impossible. La kati ya œuvre de Dieu un serviteur, quel que soit ma baie et le qui, quel que soit ma poignardée yo. Et moi Jésus-Christ a soit bêti yo. Ah, tout ça sur droite. Mais je supporter le koanate. Qu'on jire qu'on l'a panandai et le qui. Que nana ko limbisa te. Papa, chaque fois que ça m'a bête, crucifié Jésus en balébé, tu as sécané pour nous. Toi, triste, Saint-Esprit, n'a pas dimension de semaine. Tant que tu as papa limbisa, abo ya kata limbisaka. Mais papa balobi, nous sommes tous les bana kate tiliwa. C'est pour le conflit wana. Papa yosa papa, osa mokolo. Ni ne sont raisonnés pour le makambo wana. Maman vérité makiese, nzamba pambola yo, na ndenge nzamba sepeli. Koya koluka ngai. Batu mususu baza ko mefungula porte pona ko neli felo. Biblia lobi ke soko boko limbisa te oyo mutu asali mabunga tata pe na lola ko limbisa masumu na bino te. Bango moko comment un homme de Dieu ali ko limbisa moninga te. Comment? Proverbe chapitre 16 verset 18 kuna balobi l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ok. Donc le lendo eza kati na bango. Ba mi pesa ba kombo o eza na Bible te, na likolo bate. Oui. Eza na Bible te belé. Comment un pasteur un côté ya batu? Na nazalaka na mukolo na kiri te na apôtre Kule. Un homme de Dieu à côté ya kata poul putu. Alors que bini se bovandia wa mutalinga na bilamba zate na yoki apôtre Kule pe ayoki bon yo sa pesi mission ya na côté ya bilamba oyo zalaka na yango na ndako ou bien pesi mission ya côté ya babungi ba ya mayeso nkolo pe bobikisi ngana yokaye apôtre Kule pe ayokaye ngana apôtre Kule to vanda kana premier bakiti azokoteya mbala buka lobike bino nyonso bozali awa na ngai za yadi yako mutaliki na bilamba azate kono ayo leki biso bilamba yango mutu kote na lola Vraiment Koni zaki mukulu susu yegaka mutu ana mutalinga na mbongo azate tu maturité tu comprends mutaliki na mbongo azate Sisi satindi yangu na kulakisa kambongo na yo. Oh là là. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Baza ebele. Naliko lo baba kombote. Baza na bango ebele. Ngana zo tata so na ngai a part lutumba. Ngana na collègue te. Na biso ba tuta na Kinshasa. Soko collègue azali aya tokutana. Ou bien alo bango na ba reno na batu que ngai na nga partir za dia za ba collègue ai bisanga ai abe église nanga batu ba bonso ba lobaka nga na za na plein église nanga foule ya makasi
kuna oyo aza na bokauki azobosana croissance tozaka na pesa croissance qualitative et non croissance okotongisa na soki qualité baza correspondre na choix ya Jésus Christ ete eloo te Bible alobi na ngai esika bato mibale misato bayangani yaza na il na 300 yo na nzambi est-ce que 300 naza kuna te mama na ngai to na nzambi na 300 wana oza na yango nini zipanga naza na 2 ou 3 personnes ko Bible alobi na ngai esika za yadia kwa zali 2 ou 3 personnes yemo ko na lingomba aza kati na biso yo na 300 to na nzambi ko minimiser mutu aza na 2 personnes et 3 personnes te po église bandaka na 300 te bandaka na 1 2 Yesu abandaki bayekoli na ye na mokolo moko te akomisi bango 12 akela kuzwa bango mokolo moko baye kokoma 12 toza na ministère ya photocopie te lokola nzambe abengaki Abraham père de nation il faut ngape ezali ya kuna za la père de nation tata ya mabota non soki nakozala na ministère ya photocopie oseya yango te Moïse afungulaka mai ya rouge na nzete te oseya yango kufungula oseya toko na Brésil na makolo oui soki aka na ministère ya photocopie tozali awa te Brésil eza mbanda na biso awa baya kofungula toko na Brésil na makolo vraiment bango balingi kaka bazala bapere de nation baya kofungula mai lokola Moïse bazala photocopie ya Moïse bazala photocopie ya père de nation te bazala photocopie ya père de nation te baya kofungula penza mai tokenda Brésil na makolo troisième père de nation chaque président de la République il est le papa de sa nation landa bien chaque président de chaque pays de la République il est le père de nation de son pays voilà de sa nation qu'il dirige Bata Misaki. Mon père de nation, c'est Jean Laurence. À part Nzambe, le père de toutes les nations. Dans la père de nation Abraham, dans Abraham, dans Zayadiakou. La coupe que change comme ya Zayadiakou, n'a pas comme Abraham, pour être Yazali, père de nation. Non! La coupe na l'ordre na combo Abraham. La coupe na l'ordre na combo na Yesu. Chaque président de la République qui dirige sa nation, il est le père de sa nation. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ah, tu comme Nasuka. Tu comme Nasuka, tu as papa tant et béda, tu as tu as volume 1 à volume 2. Pour volume 1, tu vas consommer du sauté. Open up deuxième épisode de Vandia. Papa, tu as une question Souka. Papa na kati ya basali na Nzambe to lobela 100% bon Nzambe tozo lobato toza na kati ya corps du Christ balobi polygame ekoti makasi esprit ya polygamie na kati ya basali na Nzambe balobi basali na Nzambe baza susu na maîtrise te mosali na Nzambe azokoya lelo atelemi lobi akoyi lelo atelemi lobi cette fois-ci eleka koma na 10 millions de fois à part ça balobi ki pédophilie ndenge baloba na terme mosusu ki showbiz basali na Nzambe mosusu bakoti na monde en tout cas bolimbisa bozala wana bobandi ko attaquer mama vérité to ba vérité en Christ bakoti na monde showbiz mobali na mobali pasteur azaka mwasa pasteur mobali na mobali baobala na yango tozomona lelo ba divorce komi to ya divorce mati to bakomi déjà l'esprit moko entre bango na bango mibali papa pona makambo wana okopesa conseil nini po isa makambo ezosala mama vérité makiese Nzambe apambola yo namoni mpona Nzambe atindi yo po masolo na ngai na yo pe ba question na yo epai na ngai mama oza na Nzambe te amen oza vraiment na nzela oui bandeko bayoka tango kotiango na nzela ya internet bayoka zaka na mayele yo moko ya kosala sélection yo wanza domaine na yo mwana koteza te basa na Nzambe mikolo bakomi bekobiste na yebi yango mama na yebi yango ngasi nakutana basa na Nzambe mususu saboti na bana aboti na mwasi na yete alomuli awa tinda ina mambo misu na poto kuna batondi na Brésil na Portugal ba deuxième samba lobi na ngai
Pasteur Kingandi aboti na mwasi na ye na aboti na mwasi mususu aza mwasi na ete alongoli mwasi au na Luanda tini na wambo ngana komela ye na premier jour wa wanga na wanga za papa na yo awanga na kina pasteur la yipsanga makamana mengana ke ye alobi no na papa eza sol mwasi wana aboti na bana mibale aza membre pa ina ngai tala ye kuna yaya na ye ya mwasi ye wana na pesa ngai pouvoir te na sola na mama na yaya na yo abiki yaya na ye oya bota na mwasi ye pasteur aboti na mwana mwasi wana yaya na ye wana ye mutakosi na zongela ye ngaza papa na yo koma andimi na deuxième tour andima bon balobi na ngai yo bota na ye bana mibale ndenge nini likamba bana nda kanga andimi kutu andimi laki ndenge nini bana yo bota na mwasi wana olongola na Luanda utinda ina wambo ndenge nini papa eza likambo ya kala ndenge na lobeli alobela kande ngwana lisumu ya kala epai na Nzambe ezaka lisumu te eza likambo ya kala ezalaki na l'an 2000 suka lobaki 13 l'an 2013 l'an 2003 ou l'an 2013 na yokaka ye malamu te na yokaka ye alobaki penda polele l'an 2013 ou 13 mais à part lié basé de nazo koya mwana na ngai bakene di felo biba biko banga Nzambe za ebandi no mayele proverbe la crainte de l'Éternel est le commencement de la science de la sagesse mama nga banga Nzambe deni pitinga na sala petit tiango kuna na kati petit tia kuna na kati ezokota papa iza wana deni piti ngaza ya kuna sala na vina ngai janvier 1973 voilà j'étais encore à l'âge de 24 ans à l'époque deni pitinga na sala petit tia ko tiango kuna bato ba yoka ngai deni pitinga na sala na nzoto na ngai janvier 1973 basi mibale quand je vivais encore na Congo à l'époque Zaïre na salangu na ba Congo na salangu na koteka biloko na gare ya Fuma basi mibale na futa mbongo pona kosala pite ya lisumu kembo lukumu koyamba Yesu za gu amen ozotambola pena ba principe ya Yesu koyamba Yesu za gu kati na Yesu ngana yama nkolo pe mobikisi na bani kuyoka Mateyu le 17 4 mois 1973 na yekuzwa baptême na kufi elongo na Yesu kati na libati na mai tango babimisi ngai na sekui par la foi elongo na Yesu mama viwana pe okenda mama na tubela oui muta dernier piti wana na 73 jusqu'aujourd'hui na sala ka lisusu siko ba pasteur on azolo bana bango ba okretika na papa mutu na mutu na lulenge na banga ka Nzambe mama natikali na 2 mois aujourd'hui le 11 hein oui natikali na 2 mois et 19 jours na kokosa 78 ans le 25 7 mois ezokoya na kokosa 78 ans OK mama nazwaka ba tentation bele ya basi si tu passa mindele balingi na papa ndoza lokwa jeune be na mama basi ya mindele na bamboko ngana kendaka ngalukaka bango te bango ndi balukaka ngai meloko moko nde naza na libanga kombo na ye Yesu amen 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 bazwaka ngai te utikeru nga nalingi yo vamu tokene jamais mama l'an 2023 50 ans 24 25 tokende na 26 donc nazokende na 53 ans nana sala pite te pe na kosala yango pe lisusu te kini na kokota na lolo. OK merci beaucoup Nzamba pambolani. Ya merci papa ka so répondre te si ko conseil ni repesa bango na lobaki déjà chaque chose à son temps
tangu nzambe akopesa nga mayele pe bible azosala sala na yo ozosala bolamu koba ozosala pe mabe mais eloko moko bakende lifelo wana mama nakobomba mate bakende lifelo. Ok, merci beaucoup. Nzambe alobi péché kaka oyo ezaka bolimbisi kotuka kofinga molimo santo. Mais il y a encore un péché selon Hébreu oyo akosala lisumu na nko après avoir commettre azwi mayele nasali boye mpo na nini bapaster masumu bazosala bana basi na bango bango bateyaka pite eza masumu te mais yake kosala esili tika nzambe ya lelo apambola biso wana tokomi na suka vraiment message ekei ezalaki malamu tokutana mpaka ya suka ya mboka vraiment ezalaki demande ya bato ebele ke luka papa zayadiaku luka papa zayadiaku ti lelo tokutani na papa na kanisa bandeko nyonso bokolanda makambo nyonso tosololi na kati ya émission ya 100% bonzambe tokomi na suka wana tozokenda koshite nazoprofite kopesa mbote esengi to honore bango ntango baza nano na bomoi nazopesa mbote na ngai ya baremerciement epai ya notre papa Ngina Mau le visionnaire de l'église Shekina na mabor mbote na ngai epai ya apôtre Kule Lukeba mbote na ngai epai ya papa Archin Tingi Patrice namoni prophète Mies Antonio papa Paolo, papa Deka, papa Ngina Mau, même 10 millions de fois répété, papa Gaston Mawete. Vraiment, Nzambe alola, akoba na kopesa bino bomo imulai, bozala toujours à bonne santé, bon umela, toana posa na bino na kati ya mboka oyangola. Tokomi na suka Josué wana caméra et pas ya notre papa Zayadiaku. Mot de la fin papa, liloba suka pona lelo et kozala remerciement à la dédicace. Les personnes na toni nzambe oya permettre yo mama na ngai vérité makiese ya koya na igreja ya biso sede CAD par convention évangélica d'assemblée de Deus Pentecostal Angola. Pona kokuta na ngai pe kutuna ngai mituna oyo osili kutuna ngai pe ngai ko répondre pe la moko na sili ko répondre. Merci. Ali boso nzamba pambola yo na molimo pe na nzoto. Amen. Apambola yo na santé kitoko. Amen. Apambola yo na mission kitoko zana yango comme journaliste. Amen. Apesi mayele na mission zana yango comme journaliste. Apambola yo na babi matériel. Amen, gloire au Seigneur. Apambola yo pe na misolo, po misolo esungaka. Amen, c'est ça. Soko mutazana misolo. Amen. Et qu'on répondre na makambo yo azana ngo besoin. Amen. Amen. Nzambe asopa misolo katikati na yo. Amen. Bon nazo koloba na ba pasteur na biso awa na Angola. Surtout na biso bato tolobaka mangala. Nazo aider permettez ndeko pasteur. Bible alobi ko banga nzambi eza ebandu na mayele. Na yibi niveau na yo ya foi chrétienne ozana yango te pai na nzambe. Mais je sais que yo yamba Yesu. Je sais que oza musali na nzambe. Ozali apôtre ou ozali prophète ou ozali évangéliste ou ozali pasteur ou ozali docteur ou ozali bispo. Na sengi yo banga ka nzambe. Ko banga nzambe eza ebandulu ya mayele. Et la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'on Deus não se brinca. Basakanaka na nzambe te. Nzambe aza na pouvoir ya kosa mutu na lola oyo ayambi Yesu. Nzambe aza na pouvoir ya kosa mutu na lifelo na mutu azali Yesu. Pe azalaki na Yesu pe musali na nzambe mais azongaki nsima epai na Satan. Nzambe aza na pouvoir kutinda ye na moto na lifelo. Naza na mposa muninga mundimi, muninga pasteur, mama mundimi, papa mundimi, elenge mwasi elenge mobali ya mundimi. Naza na mposa ngai na yeto kutana na lola. Po ngai naza na confiance na Yesu. Ngana ndimi Yesu alobi na ngai epai na nzambe bisike za ebele. Akeko bongise sika pona yo pe ngai. Akoya kokamata biso yo pe ngai. Akokamata biso akenda biso na mboka na nkembo esika ya bongisi ndako na yo pe ndako na ngai tokende koomela kuna nzamba pambola yo
Nzamba pambola mama. Amen. Vérité manzambe. Amen. Nasuki na nkombo na Merci beaucoup wana tozo chité na le Bishop Johannes Diego Bede Lukau naza siko na kati ya Belgique. Ba grosse salutation papa et pourquoi pas na kati ya Paris ya papa ba Saoula. Et bongo molongani na Evelyne Mbopete, la fille de mon père Boene Chico. La qu'est-ce qu'on a fait à Allemagne, à moni la tête Thérèse, la maman de princesse Vanny, Allemagne ne tombera jamais. Wana bapui avait ma TV basaka force nangai. Pembote nangana bandeko nyonso boza partout dans le monde. Tika nzambe alola apambola bino ko bosa te ko s'abonner na chaîne na biso YouTube Vemake TV. Olanda biso na Facebook toza na Vérité Makiese, Facebook mususu Vérité Makiese Vérité, Facebook mususu Vérité Makiese kaka, Facebook mususu Niki Makiese, bongo toza na ba page Facebook Vérité la Star, pe toza na Niki la Star. Toza partout na plateforme sur les réseaux sociaux, on est si ko zappe bisote. So kimi koto to akoto. OK koto o mona biso koto. Tika nzambe alola apambola biso nyonso bonzambe ememaka mosika bonzambe etombolaka pe bonzambe efutaka malamu à suivre.